bonne année na maman Eugénie Moukeni pe à la grande famille de wapé bonne année na ba congolais jusqu'à Bozali bonne année na ba o ba pesa confiance ya Rolanda magazine Mbonda Ekolo o emelamino ba sango ya solo Nayabi qui est aussi vraiment na ebandeli ya mvula o ya 2023 mais mingi na chaque édition to ba pesa bino rétrospective cette semaine par rapport à ba élément oyo et beta ki makasi mvula oyo le ki mais pona mukalelo to ba d'abord na élément oyo ya ko semno que 3 ministres membres ya plateforme ensemble pour la République ba démissionner na gouvernement ya Sama Lukonde et le ka kindeni Medine Kambembe. Ministre ya plan Christian Mwando, Cheribe Okende Oyo Azali ministre ya sport na voie de communication, pe vice-ministre ya santé Véronique Kilumba, ba démissionné mercredi Oyo ya le 28 décembre na gouvernement. Bango nyonso bazali cadre ya ensemble pour la République, plateforme Oyo ezali dirigé na mwana mboka Moïse Katumbi. Na kofongola 81e session ya Conseil des ministres Oyo esalemaki mercredi, cellule ya communication présidentielle atalisaki que chef de l'État Félix Tshisekedi annonçaki officiellement démission ya 3 ministres Oyo na gouvernement. Ba ministre Oyo ba faire part solidarité na bango elongo na ba groupement politique na bango tout en tirant ba conséquences politiques nyonso. Avant début ya conseil, chef de l'État ayambaki 5 membres ya gouvernement ya Ensemble pour la République na présence ya premier ministre Sama Lukonde enfin ya koyeba ba position na bango liboso ya décision ya plateforme na bango. Na yango esengeli toyeba que à part ba 3 ministres Oyo ba démissionné na gouvernement national, ministre provincial ya plan budget coordination ya partenariat public privé pe relation na assemblée provinciale ya province ya Okatanga, Christian Makabulo, cadre ya parti ya Moïse Katumbi, yepe a démissionné na gouvernement Kiabula. Ba bonne année et les kakamingi ba kinwa ba congolais ba se permettre ba bonne année sikoyo ba kinwa ba congolais ba leli c'est comme si vraiment gouvernement au sein de le côté gouvernement ou échoué contre le Likambo mon chef de l'État. Mikolo oyo kaka ndenge boyebi tokomi vraiment na suka ya mbula biso magazine Mbonda Ekolo baleki ya Yezu oyo ba mesala mingi kolakisa population kinoise pe population congolaise en général ba vérité ya oyo ezali koleka mingi na économie pe na makambo ya ndenge na kati ya mboka oyo totambolaki inde na bawenze mingi ya ville province ya Kinshasa kotala ndenge nini mikolo ya bona ne bato bazali kosala ba préparatif na bango mais ya kokamwa ezali ke anguema ezali te ndenge emesala kozala na babona nenyo surtout toyebite pona nini oyo totambolaki kote ya bilamba kote ya basapatu ebongole tokomaki kote ya biloko kolia oto bake basoso ezali hymne national ya bafeti amame somo mawa ata mutu akosomba kutu azali te bino moko botala ndenge basoso komi kotelenga na wenze mutu akosomba azali te depa topusaki micro na biso epe ba congolaise o bazala wenze mingi o batekaka kutu mususu alobaki na muloka mboka na bango na Shiruba bino moko boyo kajoso tunenga nini elekalaki bana baita mushindo pinje yato twakulaha katona mamendi bantu bali bafuta bana bafuta tulini pasi nikolo ya pasi katona tuana to bintu betu twana betu tula makutabuni beto kamba banje shama kuba mushinga ati tuna tutera bila maka katona tuana to bela bula to bela mushinga no mutekete mwina katona tumana bila babu biko ba boye tala bonne année lokola bonne année te tozo teka te banda tongo boroya bovandi lokwa mto yako lele bembe koteke zate bwana lokwa bwana te bele bilamba o tokeleta bana biso na bandaku banda tozo teka te bilamba de vandi biso na misa tala bato bazate eza nini yango mboka eko ina kokufa o nini tozo ninga to zinda o nini papa banda voma to banda koteka ti lelo voma lelo eza lokola journée ya biso ya suka ya 2 jours bato bazate bafuta pe bato te papa tamboka ngo awa toko interpeller ba warriors mvule le kanaki okimaki inde kunela na mibi pona luka ba Thompson na mokutu e mona na kapete me mvula oyo
bola kisadi mwenke bolingi mwana mboka Félix Tshilombo atambwisa mboka ola esengo ya kovivre na bapasi bona babona ne epesi pasi po bana bakolia kitoko te kolata kutu mawa mingi amame toleli kolela tobetisika mbonda. Il faut que ba parti politique mingi basunoli ba membre bango balesi bango te mais ABGE kamba mwana mboka Jonathan Belusuka Wata à travers mwana mboka Armand Ifuketo ozali molobeli ya bana masina bango ba kaboli soso peloso en tout cas ba membre ba sepeli ton élément oya Benjamin Kilunga. Sindeko Mopandi Sango na kombo ya autorité morale et Alliance pour la bonne gouvernance, honorable Jonathan Belusuka Wata, na kombo ya interfédération Tchangu, ou ngamoko honorable Armand Azaliko Kambape, bande kuna nyonso tu, totombeli na bana Tchangu nyonso, bana masina nyonso tu, bonne année 2023. Pena sima yango na koyebisa bana Tchangu ke tozali déjà na période oyo enrôlement ezo salema esengeli bakende kozwa ba carte électeur na bango po tozala prêt pour na maponami ya 2023. Oui, sécurité tozali ko déplorer yango Tchangu eza déjà atteint kobanda komina Maluku, population ebele ya Maluku ekimi pona makambo ya insécurité baye ko fanda kati na Kinshasa awa na centre ville tozali ko déplorer insécurité o ezali kuna tika bakonzi ya mboka kobanda na tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi atala likambo oyo poete bana Tchangu lokola ba fête eza boye bazala na kimia bacha sécurité commune ya Maluku ekota sécurité pote batu bazonga na bamboka na bango ba oyo bakibaki pona BG papa Jonathan Wata Belusuka autorité morale na moni na ebité na ba mama nga moko na nazozwa sentiment oyo ya komona biloko boye pona zaki nango na mutute a surprendre nga yena honorable Armand donc na sepeli na ndenge ba mama bazwi oyo. Merci papa honorable Armand ndimaki te mais na ke surprendre ba mama. Merci pena autorité morale. Pena autorité morale nenga kanisi biso pona mbula siasi. Mwana mboka Wilfried Samba akitaki depa kuna kotala mwana mboka le président de Yonzinga leader ya bana funa avec impact na idéologie oyo a présenté ba venaye et pas ba kilo tout en général la paix na bana funa en particulier pe aseki bango ba s'enrôler massivement pour 2023 ezali vraiment ba année oyo ba élection kozala en plus ezali devoir civique. Na mikolo oyo ya ba fête ya ba bonne année ndeko na ngai ndimela ngai mbonda ekolo ezali kotambola kolakisa bino ba leader ya solo oyo ba message vraiment kozala pene ba base na bango parce que mikolo oyo un bon leader akotinda batu na ba kele ko s'enrôler massivement et en plus akosouhaiter bango ba merveille kaka ndenge bozali komona mona mboka de Yonzinga oyo azali leader mingi ya funa pe ya bana makala bayeba pe balingaka kutu kitoko avec impact na idéologie bino moko bona na ndenge abetsaki mbonda pona ko souhaiter bango ba meilleur VP kotina bango ba s'enrôler massivement parce que ezali devoir civique ya peuple congolais surtout tona na ndenge nini abetsaki mbonda oyo eza bino président Deo leader d'opinion défenseur à jeunesse notable à commune Makala. Na pensé na fin de l'année oyo ko souhaité bino feti malamu ya Sukambula pe mobu oyo tozali ko banda ya 2023 na tombeli bino vraiment ba meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de santé na mabota na bino mobimba na jeunesse mobimba ya commune Makala pe ya funa vraiment malamu na mabota na bino pe na profiter na occasion oyo ya ba meilleurs vœux pona ko senga na bino ba jeune oyo bozali ko représenter plus de 70% ya population ya Congo to kende ko s'enrôler massivement bana nyonso ya Makala bana ya funa to s'enrôler massivement pour te permettre oyo ezali bongo continuité il y a démocratie à mboka na biso et s'exprimaka par la voie des élections pour na accession na pouvoir à tous les niveaux. Bonne fête de fin d'année, meilleurs vœux de nouvel an. Bye.
awa tokobelela pe tokosenga na population surtout ya ville province ya Kinshasa et surtout beaucoup plus ya Congo boyeba ko s'enrôler parce que ezali devoir civique pe yango nde ekoti na biso toyeba ko sanctionner pe ko pona ba oyo ba sengeli ba kumba biso pour 2023 ezali année oyo kozala opesi moi aboy et surtout que tokobeta munda po toyeba bayeba ko kama biso na mikolo oyo ezali ko ya biso awa tobetisika mbunda nayebi ke mingi batekisa mapango batekisa biloka ba valeur ba famille pona koluka ko kene poto me ba mena bango ba mbongo na ba agence lo kuta ba moyibi oyo tonda ala kati ya ville professeur Kinshasa mais la professionnalisme Quick Travel Agency avec ko fongolisa jeune qui toko donc ko tabola partout dans mokili ko za visa pe ba billet avec professionnalisme to landa spot publicitaire oyo ndeko mwasi ndeko mobali mwana Congo onyokwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto Quick Travel Visa eye pona kopesa solution na ba problème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba yaka na lombango awa na Quick Travel Visa oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide bandeko na oyo etali visa d'études visa d'affaires visa de tourisme visa de conférence bourse d'études tope visa pona baswa médicaux na yo adresse eza kaka moko Quick Travel Visa po awa nyonso ezosalema na PTP na vitesse moko ya kosakana te esuki kaka wana te na likambo oyo etali billet d'avion komona na yo kutu pasi te Quick Travel Visa ezali wana pona vente ya babiye na prix moko ya kitoko bandeko ya Congo bandeko ya Kinshasa papa mama ndeko Quick Travel Visa en anglais, en français, visa de voyage rapide, ayelibino innovation, topé modernisation, modernité, nadi solo etali voyage. Donc on a voyage, visa, billet d'avion. En tout cas, nyonso Quick Travel Visa azako sala yango na ngonga muke passeport. Vous en avez voyager au Kende poto, Kende dans 5 continents où ils ont habité. Yaka na Quick Travel Visa. Dossier nayo et qu'on a traité na professionnalisme. En tout cas, tous quoi assurer bino visa réussite et visa à 100% parce que tous a koloba tous a une connaissance certaine avérée, une connaissance qui est d'ailleurs attestée dans ce domaine. Nous avons l'expérience, l'expertise, la connaissance elle est là. Tokocha yango na disposition na bino ya ba dossier na bino pour bozwa ba résultat escompté. Soki olingi ba rêve na yo et comme réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko yaka awa na Quick Travel Visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa na talo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion bokotu nanga soki bazwami wapi Quick Travel Visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba référence arrêt Betani na agence Nécropole premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede na Quick Travel Visa babetela yo lisolo te yaka omona o vivre réalité na Quick Travel Visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete Jacob Mwamba, président base Kingabwa, chef du quartier Mamouye, a sakisaki base ya Kingabwa pour souhaiter ba merveille na Kingabwa surtout en général et surtout a ebisi bango ba sa relais massivement parce que les alliés devoir civique tout élément où ya Medine Kambe maintenant Wilfried Samba. Kaka ndenge monda ekolo emesala kotambola komemela bino ba masolo ya solo koyeba ba vrai leader depa tokitaki kuna na commune alimete mingi na base Kingabwa oyo ekuma bangana ye moko Jacob Mwamba Nzetambila boyo kandenge nini babetsaki munda parce que asuetaki population na eno tu ya base Kingabwa ba MRVP asili bango ba sarole massivement boyo kandenge nini babetsi mbunda. Merci to sepeli to sali ko benga ba mama
ba mama ya biso ya RDC tozali kobenga bino boya pongonga na biso ekoki tozali kozela susu te tozokolinga tosala vote biso te tozozwa mikanda biso mutu nyonso aya kozwa carte na ye tozokende kozwa carte na biso mpo mutu nyonso tu il faut asenrôler mutu moko te azanga. Bonjour bana limité bana kingabwa étant jeune comme moi na un message moko ya relancer na population nyonso pe ba jeune ya kingabwa to s'enrôler massivement pour l'élection en 2023. Ils ont des voies civiques, étant jeunes aussi, nous aussi tout s'enrôler pour voter, continuer à aider la population à biso, biso jeune. Tata, maman, il y a base ya Kingabwa. Ngai en tant que papa, le colabino, na sengi na bino été, tous les devoirs civiques, na biso les alliés étaient tous à carte, tous à l'enrôler. Et si les bandits déjà, si nous sommes à Kingabwa Bozali, s'enrôler, droit carte, yangonde les devoirs civiques na biso, yango ko sale ete bana ya base, et belé, bami mon ça peut pas bima, na mibu ezali koya. Tozali kaka base pour na kobongisa Kingabwa sengeli biso moko na bana Kingabwa tozali belé na ba carte to voter belé bana Kingabwa ba koma mitu esika mitu ezalaka mpo ete biso siko koto sa nini to bonga na sengi na moko na ba parents ba tata ba mama ya base Kingabwa bana Kingabwa mobimba bo s'enrôler comme monsieur journaliste ezali ngai papa mwa manzetu ya mbila na eloko ya liboso na tomboli bana Kingabwa bana limité mobimba meilleur vœu pe mobuma la na bango nyos ete mbolo to bandi mbula 2023 ezala mbuli moko prospérité mbuli moko ya malamu yana souhaite bango meilleur vœu ya niasika message ya mibele ezalete na sengi na bana limité bana Kingabwa en général ba s'enrôler belé pour tozo ba député belé tozo ba belé pour ko tomba mboko yango na beso merci na base. Oui, merci na batonyo so s'enrôler. Merci beaucoup mes journalistes. Jacob Mwambanzete Mbila Mbundanayo Eyokani Bala Kingabwa balobi iyo baka s'enrôler massivement pour yangone ezali devoir civique pe bazongi selio vraiment ba merci à trop pour 2023 ezala année à succès ya longévité pe abonner na ba congolais surtout biso awa te petit sika mbunda. Les grands chefs coutumiers à village Bingi Willy Mabiala asaki mo bangé na cérémonie ancestrale le 30 décembre pour na ko se pelisa ban kuluka à la même occasion asaki la population en célébrer Bingi ba s'enrôler massivement pour na ko soutenir moi na mboka Félix Lobo Tshisekedi et surtout que 2023 yende aux champion. Bon, message ezaka nde bazomona na bilili wana lelo ezali vendredi ya suka ya mbula lokola momesano na bokoko na biso vendredi tobinaka bato nanga betando inene namonaka me oyo eza vendredi ya suka yango ni feti ya monene tokie esika source ya bokoko ya mboka ezali toke kopesa ye makasu topesi ye masanga toyebisi ye mpe tobongisi bisika oyo bokoko pouvoir ya mboka efandi ya bingi nde toza na cérémonie monene oyo bato bazobina bazosepela mpo tozala en ordre na bakoko nde toza korespecte toza kobina toza kosepela suka ya mbula to vendredi ya suka ya mbula na bokoko na biso na kati ya mboka na biso bingi ndenge boye na bilili tolingi tozala en ordre na sur les places mutuelles on a bakoko yango vraiment oyo eza kolakisaki pouvoir ezali puisque pouvoir ntango toza koloba pouvoir eza bokoko fumu premièrement fo kima na bokoko alors tomoni oyo ye asali na kati ya mboka na ye bamufumu ebele baleka bazalaki kosala barite wana te alors ntango ye aye akoti na ebonga na ye etaki ayoka litoi ya bakoko balobelaki ye en tout cas ntango azwaki message na ye asololaki na libota na ye mobimba population elandi mokonzi puisque aza mokonzi aza na population. Merci beaucoup messieurs les journalistes. ezali journée ya pouvoir continuer epesamaka na chaque village malgré na bungi nayaki mwa mosika na ye mwa mbango po esengelai na pasi po ngai naza chef ya village Kindungu biso toza bato ya village ya groupement Kingakati
Alors, les gens là, chef Ebele, Bassanti, Bobo, ça n'a pas quoi. Surtout, les jours net, les jours avant, Ebele, Bassanti, Bobo, ça. Bazala, la Kimia, Katena Boka, Tolanda, Omibeko, on va continuer à faire et c'est surtout pour l'enrôlement. Donc, on a enrôlé massivement. On a porté les adversaires dans le Banguna. Bayo bazolinga mboka ezana kimia te biso na Kinshasa koza modèle on a kosunga le gouvernement etambola malamu. Jacques Epiana Mounze, le bourgmestre le plus compétent a marqué l'histoire malgré va changer ma bourgmestre et faut que mboka ne est-ce que na nyongone donc hier on a toujours continué à soutenir ba œuvre Félix Tshisekedi litolo na message au après ça qui ba na malukupe la chef de l'État. Merci na PC. Bonne fête na chef de l'État, Fachi Beton, Mwana Mboka. N'appelle sous bonne fête na son excellence monsieur le gouverneur de la ville, Jean-Tilingo Blambaka, et pas la population de Maluku Fandi, Bisso Totelemi, et l'on a population Maluku. Tout aussi ça, Salongo, ensemble la population Maluku, tout ça derrière Bino Bakonzi Mboka. Maluku ça toujours derrière Bino. Nega na lobana Bino ke na mwana mboka na otika mwana mboka. Ne grandi à Maluku, autochtone de Maluku. Salongo e banda uta kala ndenge bino bakonzi ko pesa biso instruction. To zelaka ke faut nommer biso après ça Salongo. Ata to longo to zaka derrière Fachi Beton. Ngai naza bourgmestre sakata Maluku. Bokomona ba image bilili boye ba mutu moko na kati ya mboka afana na banani aliaka na banani. Mukolo wa pena tika kozwa carte électeur na ngai. Bokomona eza ya koloba te. Action des hommes. Bato tika lokuta ya okosa Fachi Beton que no tala ezala ke kendaki bana eloko te lokuta nde leki kokimisa bato pemena yo mokonzi okotala na élection nombre ba votants ya Maluku bakoleka kanga image lelo bakoleka okoyoka sango. Merci beaucoup Maluku bien sûr eza porte d'entrée à ville à Kinshasa sécurité eza pio mboka eza ya kofanda pio papa soko ye la na ndako na yo biso Maluku pio muta kokotela yo te aza te ngani azolo banga avec voix mungongo ya makasi tala sobeta tolo ke naza ne grandi ya Maluku c'est que je connais tous les quatre coins sécurité eza pio FARDC la police JR pio na pio. Merci pour l'enrôlement na commune ya biso ya Maluku. Ekoleka kitoko bana Maluku baza derrière Fachi Beton. Donc bana Maluku boleka ebele bon sarole et bandi lelo mutu na muta kenda zwa carte na ye bomba carte na yo po na suka ya maloba ya masolo toza na komboka moko Fachi Beton mutu suwa ya te tokoyoka ete. Likambo ya insécurité eleki ya trop ko kamisa bakino po bamiyibi bakomi ko yiba me bakwa na ba cimetière oyo aturo bakaki mona cimetière Sifolko ko kamwa. Tango biso magazine bonda ekolo to baka likambo ya article 15 mingi bakasaki article 15 yango ezalaka ko yibaka to pe ko salaka mabe mais il faut ko yebake article 15 elobi mutu il faut créer idéologie moko ya bien ko permettre que ata ozoko tekiselo ko la yo tozali ko sa musala moko boye on se retrouver mais bandeko o bozali komona ya bango article 15 ezali ko kenda kana ba cimetière pour ko yibaka ba croix soki bato ko kunda bandeko la bango lelo oyo bana ya mura baleleke bango cousin a la cimetière ya Sifolko po bayibaka 99 jours mais 7e jour ezaki ne ya Nzambe tala ndenge bakangi bango inde ti et pas major Pellet à la police ya loi sa quartier 3 po kimoyibi na bango ya koyiba bakwa elekanelo bino moko boyoka tango caméra bonda ekole kitaki ndenge nini babetsaki mbonda na loi mais baza ba miyibi bakwa musuku toyete etikali soki 6 sacs 6 sacs etikali kuna na bila ya posa bashie 6 sacs wana etikali mwa to ya nango na moto bizi ezalaki to o to yaki na waka mwe sanction mais 6 sacs so yawa yo tonda yoso plus de 1000 croix ko bajoyo bango bazwa to mona na bato batekela bango to zo ape bango belé
to bakangi miyibi na sifoko baye na bango awa neti oyo eza ya pas même un mois depuis akundi ndeko oyo mwana moke basaki yango ebele mpona nini mawa te peuple congolais ata de grands nzala ozota mai toteka mai boseki porter na bakuwa boye ya boye esali mabe makasi po tango bandeko misusu bazali kolela bibembela bango bazali kokele kokunda mukolo ya koluka kokele kobokisa cimetière baréférence ezalaka te parce que bandeko oyo bazwa musala koyibaka bakroa mpe kokela kotekaka yango mingimingi esika bato oyo basaka bazunga liminyumbu ya boye esali mabe makasi ata babokilo na bango kutu babaye bango na motema moko yango biso awa tobetisika mbunda rubrique na bino bolela kosepela mpe biso na bino tozala bino toujours na même moral mpona nini boye bana mboka bobeti solo nini nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe mpona nini boye mpona nini boye mpona nini boye yango wana nde kitoko bon mais mpona nini babala Kinshasa bakoma kosenga baplasma biso tozokamwa mpona nini mabala wana bazosenga baplasma wana bon omoni ke lelo biso mabala toyebelaka yango makambo moko ya coutume mo bakosenga mwa machete bakosenga mwa banini biloko ya marque wana makasu mais lelo bakoma na baplasma wana ozomona ke lelo mabala ekomi mwa pasi mpo mobali mosu akozala kapasité ya kosomba eloko wana te nde ozomona eloko ezopesa biso pasi na makambo wana na mboka na biso toa na vie sociale te mboka na biso nzala eza makasi parmi bapays nyonso mboka na biso nde esukisi na nzala papa amoni ke aza na eloko te amoni ke mwana nde bazobala ye po asenga kaka baplasma wana asenga bataba asenga ngombe ekomala ngombe na velo na bwatu ata bino moko na bwatu ata bino moko de tout eza volonté ya nzambe mais bato na Kinshasa bakomi koexagere makambo ya mabala kosomba kosenga bangombe kosenga bataba tout ça mais il est important avantageux que famille wana bayokani eloko nyonso emonani libala eza célébré c'est gloire à Dieu eza mpe malamu jaisi jemba koko siri bachanjaka idéologie te kaka ye wana boyebaka lelo isolo nini abeteli biso tolanda elema oyo ya mwana mboka igridi mateta wazola nzimbu likambo ya Kini Bopeto oyo ezali vision ya mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi pe ezali kokumbama na Jacqueline Ngobila Mbaka elongo na babourgmestre na ye na ville province ya Kinshasa ekoma kokamwisa batu neti kaka bolingo ya Kini Bopeto yango ezalaka nango te ya kokamwa honorable otobengaka honorable lelo ye moko depa ameki kobeta tour atala po mingi Kini Bopeto ekoma nango kotambwisa makala ba boulevard na ba ONG oyo bimaya ba ministre na ba député provinciaux nde bazwa ba responsabilité nango kokombaka ba boulevard to pe kolongola ba salite na boulevard nzinga mais ya pasi pe kokamwa honorable a retrouvé bakomaka boulevard na balongolaka basalite oyo etondaka na bakaniveau yango honorable akamwe boyoka histoire nde eza kokende débouchage de caniveau Kini propre ça va bien très bien awa honorable amondi bazolongola basalite na bakaniveau esali ye kitoko apusa na depa atala boye basalite oyo balongolaka bakaniveau basundoli yango kutu kolongola ezalaka nango te esikalika likolo makanda bongo yango honorable azokamwa lisusu mais après évacuation mobulu ezalaka te na misala tokomaka mpe na suka honorable alobi ke balongoli basalite bakaniveau kitoko mais évacuation nango nde mobulu misala ekokoma na suka te depa honorable akei kote ba poubelle publique botala ndenge aza kokamwa mpe ndenge aza komona poubelle publique idéologie ya solo na bakomini misusu asepeli na idéologie wana po abi ezali idéologie ya solo mais depa akamwe ya kokamwa boyoka honorable mais tala suka pas de suivi évacuation mawa tosunga Kini propre ko neti kaka Kini propre ngo toyebi yango te honorable akamwe évacuation mobulu kaka nde batikaka babiloko yango na bapoubelle publique etondaki mpe estondi esopai nango leta kutu akomona neti azomona te yango biso magazine monda ekolo toza kobelela ke Kini propre idéologie kitoko mais ebongi mpe tokomaka na misala yango na suka toyebaka ke bapoubelle mpe totiaka etondaka bakaniveau mpe etondaka soki tolongoli to procédé mingi mpe na baévacuation mpo nzela etikaka polele mpe environnement ekomaka kitoko biso awa tobetisika mbunda nayebi ke bopesaka biso confiance mpo boyebi ke magazine mbunda ekolo yango ezali impact mpe idéologie ya bana kili esurtout 2023 oyo tomemi bino mopepe ya sika oyo kosepelisa bakiloni surtout mais mingi bosabone massivement na chaîne YouTube na biso mbunda ekolo officiel mpo yango ezali seul moyen kosoutenir biso et en plus sport publicitaire na bino reportage ya mariage retrait de deuil annonce ya ndenge na ndenge mpe bapage
Rose bobenga biso ba numéro wana ozali affiché la barre ya écran avec ba reporter professionnel ba kokita sur le terrain ba kosala po boza ba élément na bino avec impact et idéologie. Merci la maman Eugénie Mukendi, merci na Bira Isusu pe la grande famille ya Bira Isusu o azali journaliste ya mbonda école officielle et pourquoi pas ya Medine Kambe Mepe ya Benjamin Kilunga pe ya Wilfried Samba na Wazo Lanzimbu Igrid de ma tête ngala bino to kuta la prochainement bande ko tout besa ko soutenir biso boy baka que tozala bino toujours la même morale bo sepe là biso la bino toujours 2023 et ça est 5 on a 5 merci beaucoup.